Esengo ya komona bino lisusu bino badolandaka biso na YouTube na Congo Lokole news.com lelo Congo Lokole ezali kotambola kokende kotuna bayimboka toko mpona mboka na biso tokomi koremarke bapaster baza lisusu na boto cité na ndenge nini paster akoza aza paster epekisami paster bango nde balobaka epekisami paster akoki kozala basi mibale te akoki kozala na mwa likambo te mais tokomi koremarke na mboka na biso bapaster bakomi na ba deuxième tiroir akozala avoyage koto azovoyage aza na mwa mutu na ye akozala awuti poto aye awa na Kinshasa omona aza na mutu donc tozokoki kotuna bandeko toyeba soki eza mabe to malamu paster soki akoki kozala na basi mibale toyoka bayimboka. Maman, mbote maman, est-ce que pasteur koko bala basi mibale? Le pasteur koko bala basi mibale, c'est impossible. Pour l'année. Pasteur koko bala basi mibale te pour l'année. Pour Bible les autres petits. Donc muso du mois c'est au mois. Pasteur koko bala moi c'est mibale à condition que au bala qui moi c'est à confier. Et te le quoi sur moi ça koko bala suite. Il y a une condition que ce qu'on commence à faire que là ça va pour la deuxième bureau, à la deuxième femme, à condition que au bazala qui naïe, à sa suite. Mais aux ans moi si nanda, aux ans sous basa libanda, et pas pasteur ils a dit. Mais tout comme la pasteur, il y a biso awa la République démocratique du Congo. Pasteur longwa awa a quel photo à quel régner kunoma kuna kuna photo à zarabe na moi si. Il y a photo pendemo pasteur vanda na photo, awa anakin. Au monde aza pesusu na mwasi koto est-ce que bongo eza malamu ba wana ba pasteur o bazana na mosuni ki mosuni ne de tamusa bango nana o pasteur oza bina en Christ banga nzambe akende poto ou akende poto te atambola na crainte nzambe et de so ke poto comme na mokili mususu a be chana mokili mususu na ba pasteur ba tamona crainte te o un pasteur tamona crainte atoke poto o ba ke naza déjà marié faut na se respecter na bimabambo nazana. Et bon, tu comment on va pasteur souvent, parce qu'on va secrétaire à bas qui va se voir à mi-bas. Au moins, on tombe la caca, Nasser, le secrétaire naïf. Tu vois, il y a façon maintenant, pour secrétaire, on va prendre un pasteur. Même dans ma bureau, le moins, il y a un bureau, secrétaire, ça la moi aussi. Là-bas, c'est pas vraiment avantage de délai, il y a des qu'il faut la pasteur dans le secrétaire moi aussi. Parce que il y a du bazar. C'est ma bête. Merci maman. Bon, il y a ceci maman. Mais c'est dans la photo d'abord qui est pasteur à Zana. C'est-à-dire il faut que notre logement est un pasteur. Parce que en principe, basi mbele moto pasteur. Beaucoup de gens qui non pas la basi mbele. En principe parce que pasteur on a basi mbele. Mais on comprend parce que pasteur azali supposé à cause de Mukambi. Ça dit Mukambi ya bampate ou bampate ya nzambe. Or moto soka ba bampate ya nzambe. D'abord sengeli a respecter mibeko ya pureté na mibeko ya sainteté. Parce que moto oyo akomi na basi mbele, est-ce qu'il y a des soucis? Pour l'interrogation, est-ce que l'Esprit Saint jusqu'au fond on suppose que le pasteur doit être au-delà. Parce que y a des gens qui ont là, bateau, qui tombent à Molino. Pas dans Zambie, pas un problème spirituel. Pasteur qui a tout ça, à cause de l'environnement. Donc, alors, n'habitez pas dans le pasteur. Est-ce que dans le pasteur? Ou bien, ce sont des commerçants qui se sont déguisés en pasteur. Parce que ou bien Bible ou anande la Bible ndé et commerce et permettre c'est-à-dire ça peut permettre que nous à n'importe quoi na en réalité un pasteur il n'est pas pasteur, c'est un païen. Et bon pasteur oyo bazalaka aza na secrétaire ya mwasi secrétaire wana azotamboane partout bazokota retraite car azaka na secrétaire wana ya mwasi est-ce que ça madame pasteur akota retraite sans passe na secrétaire na ya mwasi mais maman on est bien au moins les camona et na église de réveil maman au moins les camona va passer na et na église de réveil donc ça dit en fait secrétaire que la moisi ou bien mon bali ce n'est pas un problème parce que secrétaire à moto azali moto ya confiance oyo autorité peut passer à que moto azali moto na confiance sengeli à la secrétaire à cause de la secrétaire moi si ma bête
on peut poser la secrétaire mobile mabete mais soki a profiter na combo ya secrétaire basala ka ba vie basala ka ça dit basala ka fornication hein vraiment en tout cas alors dans ce cas là ça dit a déclaré que non oyo azama kango na ngai si maman si na ngai nde na zuye aka keneko a satisfaire ngana ba besoin nga mususu so mo si na ngai mais en réalité le secrétaire ça dépend confiance oyo autorité de passer à ça le la moi c'est pas de mais ce que comme na ba déviation ndé yango ndiko et ko na ba yembi ko zo moyembi obotie na simosindoli o wanga mais maman ngana bi wana baza ba passer te omoni mukolo Kongo e kobonga bato bazui misala Kongo mofuta bato bien ba église mingi kokufa tous ces petites églises de réveil et kokufa parce que et comme ça dit on est comme nango pop moto asali moto asala ki na tititi ça dit comme na pop na sima bible comme carte d'identité ya bandoki moto azolia moto na se ya bible moto azosa ki nduma na se ya bible moto atamba maintenant en réalité ce sont pas des pasteurs maman na so bazali ba pasteur te pasteur et sengeli a respecté Bible pour la sainteté. Or un esprit saint peut habiter que dans un corps saint. Moto ça la bikoba est et bon pasteur ba uta photo aye awa avant qu'il quelque part allez agissait moko boy bazo vana au moins un peu bozemi ake photo mais aza pasteur eza malamu azo ya bo azo régner koto kuna na poto azo bimas saint asala makambo wana te mais oya koto akoma régner et comme si na niveau ba saint takaba ser oui maman oye bien oyebi Thomas le coffre aye manze moko bien bolenge c'est fait na bolenge na ça nyonso oyo lingi mokolo moko okoleka ne sambisi oyi ezana mutu moko oyo ayeba kibiso avant que tobo ezana mutu moko avant que tokuta na ayeba ngana tokuta na intervenir na émission oyo nzamba yebi nzamba zalaka moi nzamba zalaka butute tout ce que tu es en train de faire na kuku yo au moins sur quelle place moko olobi oloba toujours que non ngana moni ba te non bato ba mona ngate non il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire que non ngani na moni bato te mais bato ba moni sala non surtout lingi mais nzamba ko sambisa yo ko sambisa en fonction ya musala on dit magisa ko musala soda ba ko sambisa ne to ka ba sambisa kaka na mibeko règlement militaire parce que nzamba ko sambisa père na bible vous comprenez ba wana ce sont des aventuriers on a bien aventurier maman okokako eko bokolimbisa nga na concept à utiliser et là ba aventure parce que na c'est la bible légèreté comme église de réveil même sur légèreté makasi et yango et bimisi bana ndako bana onso ba ko bandoki mais ba famille kamoni pour l'église de réveil c'est une prédication ça dit aux autres qui à l'encontre même il y a culture maman bon ça la photo a régner au moins que non azo régner d'abord est-ce que pasteur a régner est-ce moi na nzambe aza ma besoin na ngasi régner bino bato mokiboko bisa asate pasteur nde oyo nzambe ye moko akotombola ka mo conseil nini opesa na bandeko pasteur na nzambe ba moto na nzambe ba évangéliste ba o bazo sala makambo wana ouais bien maman avant la chita question na problème je voudrais prendre une chose na bible tout en bible yebisanga ekolo nini nation nini on nzamba tindaki plusieurs prophètes au même moment alors pour une même mission il n'y en a pas dans bible tisuka nzamba tindaka ntoma na période na ye avec une mission donnée. Mais na Congo, il y a combien de prophètes? Tout le monde est prophète. Olali na tonga on dirait moi ça là na butu alors que mobile ne a joué na tonga la muka ça les eaux. Moto olali na tonga oblige qu'on pasteur. Est-ce maintenant surtout ba ça la théologie c'est capable de pasteur? Est-ce que tout théologien est-ce que c'est un pasteur? Aussi c'est théologie pasteur. On est pasteur. Conseil d'aliga boye. Ba ça là on surtout balingi. Même mukolo ya suka nzamba kwa kotuna bango mais d'ailleurs ceux qui potali na bible nzambe pas lobby na Joël que non nzambe abui ba pasteur parce que après ça qui bango ba mpate na ye bango ba bongsi ba mpate na ye c'est lui-même qui devient le seul pasteur dans l'Ancien Testament na Joël 65 cela est dit donc basalongo so balingi mais mukolo moko nzambe akwa kotuna merci papa pasteur la bassi pour nani
Bon, oh, il y a un ensemble. Oh, la Bible, on va 1 plus 1 égale 1. L'école, on va 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire que nous allons donner la Bible 1 plus 1 égale 1. Il fallait, moi, si le pasteur face à la moi, si moi. Jamais le pasteur a roulé la banda ou le fait. Nous allons aller au temps pour mettre du roux, nous allons aller à la on a ce pasteur, comme prophète. Et vous, ça a un pasteur pas aux amateurs, moi, vous savez quelque part. Moi, normalement. Et vous, ça va bon, soit ça n'est pas un pasteur qui est bon. Tu vas passer à l'heure Congo. Tu vas passer à l'heure Congo comme c'est l'église au roi commerce. Alors, quand il y a un nombre de petits nombre de bonzana au sommet. Vous comprenez? So, que mague, il y a un mouton sur la vie, naïe, on a botamment. Nathalie, ça est, il y a $2000. Si on a une église, à $2000. Ça n'est pas le so ata bzu abali officiel te mais azana mwa cheke na epembe et bon ceux qui va passer OK ko des par exemple alinga asala serre de délivrance de place à Baoumi Balé. Est-ce que ça madame te m'a dit mais délivrance pèse à la place à deux personnes pour délivrance combien on a dit délivrance n'est pas akangola ye délivrance n'est pas le minimum je te dis que abi minimum on a kana longola photo za biso mi balé moni je te dis que ça met dans nos miracle même ça je suis mandon hein ça nos miracle je suis mandon bakata mutoi ezalaka te ke ezalaka deux personnes te bato nyonso bazalaka wana te aza litoi azongisa kotoso jamais pasteur aroza ondipini moko jeune amema ye mopanzi opriere bamibale mais wana onekomission bapasteur oyo bazouta poto aye awa alingi ser ou bien ser ayemba na église ou bien ser aza protocole ou bien ser azala na ye na badiatance na ndenge na ye pasteur arécupère non yo nde oza boye po tozalaka mpona omema o na poto mema mpe motu na poto aomema boye bokomi na nzela ati kosundola o eza mabe to malamu kasi yango comme nabelaba liboso te bamosusu bango bomo makambo na bango na nsima église bango babi église eza motema eza motu mosu abondelaka te mbe abanga nzambe makasi alingaka mwasa motu te alingaka mpe te motu compagnie eza motu mosusu aboma mwasi ma église mbe afre motema mabe koleka una pasteur ezoka babengaki so adisa pasteur mais soki na ndako nedika bana nde kodimaka to compagnie so koto kotuna na lele mwasi na ye bovivre ndeni na mbano omaka to pasteur akamba bato ebele botema liloba nzambe na boyaka yango te ezala yango fele yango toyokaka napona bapasteur mapasteur oyo na basi mibale jamais. Merci papa. Merci. Est-ce que Moussa na Nzambe akoza na basi mibale? Moussa na Nzambe akoza na basi mibale te parce que ezali makambo ezali na Ancien Testament mutende kolobaka bakobala mwa une femme mais toana Nouveau Testament et Nouveau Testament topekisa biso e biso baserviteur tokoka basi mibale te un serviteur kozala mwasi moko mpona obéi non mpona Nzambe otambola mato bapasteur oyo bakomi lelo pasteur aza ana Kinshasa akozala akeba ndungu na Équateur mais kuna na Équateur komona ye mpe azalaka na moto abimaka na ye eza mabe tomala po tokomi koremarke ekomi mingi mo pasteur na kati église aza na mwa mondimi moko basalaka ne bamakambo wana eza mabe un serviteur akozala basi mibale te okokende mission na bamileke mission na lisanga ofebake oza serviteur okobala basi mibale te baga libala balata oka mbama elata mbama mibale te anorme kena okangika so mwasi na yo afranka deli e wana sikoyo soki moko pardonne okochange etako okangi nano eloko moko te eyo serviteur obengami serviteur olosalaki makambo moko tosera protocole oza na ye ebino baloko mobima ensemble esalemaka te apele deja akosala makambo wana te ebongo pasteur oyo bazalaka aza na basœur d'église alingi entourage na ye nyonso biro na ye nyonso ezalaka basœur
eyo nyonso baser na biro ozalaka kaka ye na ser eza mabe to malamu eza mabe ntango wa serviteur jamais okozala na tout entour na yo ozala na basi bote service ya protocole eza wana e basécurité baza wana na biro noko ozala base ya basécurité ya mibali ya basi makambo okeno bakango na ser donc eza baese bamo bapase kofinansa bamo bapase na service ya komikoya tie na makambo wana mais toyebi keno malgré tout batante eza mais ntango olapele je fe bakodefendre moto oyo ozosalela jamai bokobakanga yo e bakanga na ser moko pa ozosala délivrance na ndako ekomi délivrance ya bino balimo osala délivrance église na biso ya bato ekoma bapaster bakoma oza badélivrance yo oza motu na nzambe ndongo oza atosona bapaster bakoma baninga na mosusu bakoma kwasala motu délivrance po baza place ya bango mibale o ameme na mai ezotiola te bakokotana ye na douche na salle de bain aleye moko apesi ye bateme mamosusu ser ayaki no aye na makambo na ye aprie mpo na ye mpona bamakambo efungama mpo abota omoi paster mosusu abaki no yo avobota yakangana na beto mpaka bakutu comme ça okobota estce eza mabe to malamu conseil nini opesa bapaster oyo bazosala makambo wana bapaster baserviteur oyo basala makambo bafungisa mpomba yesu mwana pate ntango ayaki alakisa biso ndia tokolanda alakisa biso te tosala makambo oyo tosala lelo kelelo ekomi mposa délivrance fo osalanga cachette fo meme na hotel ofote biso me tokouche eza makambo oyo tofungisa baserviteur tokopesa bakomba antikrist po bakoma omona lela bilemo yango tokomona yango ntango ya serviteur ya nzambe yo fo obei na voi ya nzambe makambo okomi kosalanga ya bonito donc ekomi tro mabe yango tozoleka tozoka bapaster bakoma bapaster tomi kobebisa bandeko bazosala makambo o basele na nzambe yo mpo oza paster yo nde oza mosala na nzambe estce makambo oyo nalobi yo oyoka yango te na baningano mosusu te nayoka yango pesa bango conseil bayebake oyo basalaka eza malamu eza mabe naopesa bandeko nanga baserviteur de dieu en tout cas vraiment tozana eloko moko nzambe akeli oyo abakika kotika so lisunga eza molimo mosantu e na chaque chose ekokomela ofo senga lisunga molimo oza te tondisa yo e nzambe wana boma yo miso ya bomoto ya komona basi boye kasi soki nzambe aboma yo miso ya bomoto okozala te na soif isi ya kolinga omona keno basenga pamnanga kozaka na baser tozala délivrance ya cache tokende osala boye bakomi kolula basi ya baninga frère amemi mwasi nini l'église yo oni olinga mwasi oyo nafala bikola mwasi wana eza biloko moko ya mabe eya biloko moko ya mabe en tout cas so bosala makambo oyo botika bandeko na ngai tobebisa mosala nzambe te nzambe aza wana alakisa biso donc totika makambo oyo ya kolingaka babasi badélivrance ya kobombama badélivrance ya ndoto na ndoto te soki apôtre paul asalaki kobikola mwasi wana parce que nzambe atindaki eke akanga ya priele ye mpo milimo ebima biso tokomosala yango na cachete eza mabe. Amen papa. Eza na Bible ezali bapaster bayebi yango batanga bino baexplike yango bino bien eza nango mabe te yo moko kaka nde moto bali yebaka kopesa basi na yo leson ke balinga bana mbanda bazala na bango lokola bana na bango bana mpe bazala na bolingo linga bango ndenge moko eza nango problème te mutu mpe akokota lola te opo azali na basi mibale nde bakopimele lola jamais eza te eza nango normal ko eza normal epekisami te. Merci papa. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge bayimboka balobi donc eza pasi mingi mpona bandeko na biso bapaster bino mo boyoki ndenge bandeko balobi makambo oyo bango basalaka eza malamu te bameka kochange moke mpo ndenge eza wana bango balobi na Saint Testament eza nango permis okoki kobala na yo basi ebele mais na Nouveau Testament epekisami mais bango mbala mingi bateyaka biso ba Nouveau Testament na Nouveau Testament bapekisi kozala basi ebele mais bameka nani kotana likambo wana yo paster ozala mwasi na ndako ma paster azali oke koluka susu libanda mpo na nini akobakisela yo nini akopesa yo nini ozomona te ke ozobebisa ministère ya nzambe donc nazosenga bino bapaster botambola na bosolo délivrance ezalaka ya bino ya bato mibale te délivrance ezala na miso ya bato Jésus bandé kosala délivrance na miso ya bato papa Simon bandé kosala délivrance na miso ya bato jamais
défense kaka ya bato mibale tantôt na chambre bien hôtel ou bien wapi te défense esalamaka ya bato mibale nasengi na bino bapaster bomeka nanu kosala mosala na bosembo nzambe mpe akopesa yo ebele nzambe mpe akobakisa bino ebele mosala na bino mpe eke liboso napesi merci pa bobo ministre yebutazwi na image oyo napesi merci na patrik nsala ye nde moto ya mbote yango napesi bambote ebele epai kidi bisele napesi bambote ebele nabosani te directeur na biso ya programme de chik mambetuk napesi ye bambote ebele napesi bino nyonso mbote bino bato bolandaka biso na www.congolocole-news.com napesi bino nyonso mbote tomonani na mbala nsima na reportage mosusu merci